ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Bonjour, à travers Mikilia Poto, Kinshasa, partout. Vous pouvez savoir confiance en ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Nous allons avoir information zali, mais il y a une information zali. Le 11 novembre 2018, ça fait exactement le 11 novembre 2019, une année depuis que Banamboka o bayi opposition o yobayo kanaki que bakende bakota conclave comme réunion moko boye na mikili ya poto pour que baye bako combattre régime ya Kabila oyo wapi asalaki 18 ans à pouvoir. Alors bakende ki na Genève webi ndenge lekaki baponaki candidat commun oyo a représenter opposition na esika ya en face il y a Joseph Kabila. Vous voyez que c'était Martin Fayulu qui a été élu. Mais après, ce qui s'était passé, 24 heures après, le 12, pour Monaki, Mwanamboka, Félix Tshisekedi, na Kamere, désista qui, résilier qui contre Wana, moi, ne va kene koke ça, bon, obengi cash, ne le lobo oeleki. Alors, le Zali, le premier anniversaire, il y a unité, pour Namboka, il y a changement, de Moni à la boulevard Triomphal. Devant siège national, il y a SID, c'est-à-dire parti cher, il y a Mwanamboka, Martin Fayulu m'a dit, de bazo célébrer une année pour la unité Yamboka. Nayango, na rotika bolanda suite ya programme de Nezo Rolanda. Merci na machitala ya maintenant de retour aux zones d'abisso. Tout la ndenge Banamboka monsieur va repasser sa mécanicité par rapport il y a déroulement oyo depuis le 11 novembre 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu changement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, Toro Kabanamboka Nde Bakoloba Tolanda. Voilà, merci beaucoup. On a eu Mbote d'abord. Mbote Ndeko. Comme on a dit. Comme on a eu Jean-Mathilde Lunga Matala. Communicateur, il y a décidé Pelamouka. D'accord, vous avez décidé de le lo awa exactement. Bayimboka Bakolanda Biso Nini exactement ça le lo awa. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Mokolo Oya Lelo, et ça Mokolo Moko ya Isengo Makashi. Mokolo ya Isengo Pona Nini. Parce que le 11 novembre 2018, Nabutu, Congo Mobimba Batubalala Gite, Badalaki Kozela, Oyo et Sengamaki, na meeting il y a le 29 septembre 2018, peuple congolais représenté par peuple kinoise, Awa, à Kinshasa, Basengaki. Leader na biso nyonso à l'époque bazalaki 7 basangana babimisela biso candidat moko ne mokolo ya le 11 tango bakutani na Genève kuna baponaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi lokola candidat commun de l'opposition. Donc lelo tozo commémorer journée oyo ezali journée ya victoire ya peuple congolais. Bon moko ya peuple congolais etalisamaki mokolo oyo ya le 11 novembre. Yango moni même na ba campagne électorale au Salemaki, ba élection au Salemaki et ba élection au Salemaki makambu ya malamu pe ya kitoko ezalaki ko accompagner la muka parce que peuple congolais a sengaki unité de l'opposition pe candidat commun de l'opposition abimaki ozaki mwana mboka Martin Fayulu na ba élection pe bomonique to gagnaki mais yo koloba peuple à mon avis là ba misi candidat commun à Genève mais to monaki les cas étaient contraires les ex y étaient pour mwana mboka Félix a désisté qui na ye ba on a caméra ba kendaki ils ex commetté bino boko célébrer en guise de coup. Ndeko il faut comprendre le komoko bandeko wana yo zotanga ba kombo na bango lelo eza bandeko oyo basalaki makambu ya baliderité. Pona nina zolo ba ya baliderité. Leader aza mutu oyo amonaka musika. Leader aza mutu oyo akambaka. Leader bakambaka yete. E alokola mobate limpate. Yo sio moni mpate azokamba berger. Mpate akambaka berger te. Mais berger ndazo kamba bampate. Mais toka mwaki ya komona ke bandeko wana bango bakambaka maka na bampate na bango. Na bampate na bango. Mais qu'à cela ne tienne, la Mouka est unie avec les 5 leaders, malgré que Mamoussou Baye cause la défection,
à la dernière minute, la Mouka a gagné les élections. Il y a 30 décembre 2018. Donc la Mouka a une équipe, il y a gagnant. Si le Oyo, la Mouka a toujours gagnant. Pour comprendre que la Mouka a gagnant. La Mouka a gagnant. Moi, Namboka, Félix Tshisekedi, aloba kinengenin que lelo Oyo, changement auto Lukaka, combo nango Martin Fayoulou. Parce que Martin Fayoulou, lelo a une effectivité. Mais changement, c'est Félix Tshisekedi. Non, changement est Félix Tshisekedi. Changement est Félix Tshisekedi. Il y a moko alobaki que changement est moi Namboka Martin Fayoulou. Parce que Martin Fayoulou a une effectivité à pouvoir les loter. Tala Kemboka, changement est quotidien. Changement est quotidien dans Katamboka. Tala les loyo, Parlement. Parlement, ils allaient constater la force d'abord, il y a le président de la République. Parce que la décision, ils ont dans le Parlement. Et c'est qui? Et c'est qui? Parti au pouvoir, pas dans la majorité, mais là, la majorité est constituée dans Kabila. Fait cesser. L'acte du mal, l'acte des médiocres. Bangonne bazale lo oyo, na kata parlement, bazo ko légiférer. Yebisanga chikoyo. Changement yete. Mais attends, qu'on s'engage un dialogue. Ndeko na ngai. Non, demande un dialogue, c'est à reconnaître Félix. Ndeko dimi yoka. À reconnaître M. Félix, c'était parce qu'attanga moko na reconnaître Félix c'était. Félix a moko zamboka ta. Oyazo ko zamboka. Président de la République ya Congo nan. Président ya mboka oyo, oyazala ki élu. Oyo mokili mobimba yebi communauté. Comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo? Ndeko dimi zelana bisao. Oyebi concert na bino moko atunaka Félix na émission kaka ndenge tozo sala boy. Atuniye mutuna. Président mboka ezanani na 2011. Alobaki Etienne Tshisekedi pamulum. Batuniye po na zolo babongo. Abi Tshisekedi mutu akanya élection. C'est la même chose qu'il a peine à Zolo Balelo que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections. Donc Fayoulou est président de la République. Bien qu'il n'a pas l'effectivité du pouvoir, Tshisekedi a autorité de fait. A autorité de fait. C'est un dialogue pourquoi? Alors, Todo c'est un dialogue pourquoi? Tant que Todo c'est un dialogue ou bien Todo présenter la plan de sortie de crise. Ce n'est pas dire que Toko vendre à la table moko pour na kosenga musala beto ça la partage. Non. Et que ça les mabongote, nous n'avons pas besoin de la possibilité de partager le pouvoir na Kabila. Non. Biso toyende ko proposer institution, réforme ya ba institution na biso. Vous comprenez? Toyeko proposer réformation, pas réformer l'institution de Bisso. Vous comprenez? Parce que les lois de Jimmy, dans le Parlement de Bisso, Bissika Wapi, Seni, et qui a la légitimité dans le Parlement est dans Maboko ya Kabila. Oh, composition il y a Parlement. Et dans la côté majorité il va repasser sa présidence à Séni. Donc changement dans Mboka et Yété. Il y a un biso totali la liste ya aigle. Totali la liste ya aigle. La élection il faut institution et dans la réformer. Entre autres, Séni, Cour constitutionnelle. Pour ce qu'on talibien. Ce qui est dans même format, les lots. Oyo, Kabila n'a pas tout na kata parlement kuna. Ndeko nanga na yebisio, toko zongela toujours na makambo moko oyo. Yango na toko yebisa bana mboka éparpillé ba congolais nyonso, bazali éparpillé na mokili mobimba. Que combat ya vérité des urnes. Et ça combat moko réel. C'est Koufa déjà. Et Koufa te. Combat la vérité des urnes et ça oyo wapi et ko demeraka na mboka na biso libela. Pourquoi? Parce que mboka na biso toponaki eloko moko nini avant okende avant comme président ya mboka il faut
élection et Salema. D'accord, merci beaucoup. Je vais continuer. Voilà, Bandeko. Tout l'annonce ensuite à programme va te continuer après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bagina gina Genève, bagina gina Genève, bafuta gina fayulu, bafuta gome, bafuta gina fayulu, candidat gome, yo bolo maki, changement de fayulu, yo bolo maki, changement de fayulu, olelo makambo, mokolo nae, olelo makambo, mokolo nae. On a le vivre hein? Oh, to vivre en amitié. To ça l'entraînement à l'ifelo. Et à boité. Ko vivre sous régime à Chilombo et à l'entraînement à l'ifelo. Oebi, Chilombo a attaqué cause à la prophète. Alobi, malobami balé kangié. Alobi, les changements aujourd'hui s'appellent Martin Fayulu. Oebi asuki wanate alobaki pe lisusu Kabila akocha patin akocha elilingi ya pamba na bokonzi akotikela ebonga comme ça y est a réchauffer ebonga na simazongi sikao question pour un champion nani ali ne bonga ya Kabila ou ya chaise musicale nani patin nani a joué rôle, il y a réserviste. Oui, bien réserviste à bête à ben moqué, hein? Après ma binicier. Oui, bien, tant au moni monsieur Chilombo, au moni monsieur Kabila, banana bango na kolwezi, batumani ba effigie, bato ya Kabila batumbi Chilombo. Est-ce qu'il y a biso? Moto batumbi photo na ya ali mowei. Batope ya Chilombo batumbi photo ya Kabila. Sikoyo bango na bango babebani. Batumbani déjà ba chapeau. Biso tozwi kaka basandre wana webi. Poussière putulu. Tauto obwaka likolo. Mwana na mwana. Merci mingi Nico Fayulu. Merci. Nana Mbangu. Est-ce que Martin Fayulu ndazala pukonzi? Est-ce que Martin Fayulu azala pouvoir? Sikoyo Martin Fayulu asenjinga na tuna bino. Comme Kabila abotoli bukonzi na biso. Aluki mwana na ya musala Chilombo apesi mukumba ya moibi. Est-ce que bino bo abandonner Martin Fayulu? Est-ce que botiki Martin Fayulu? Na yebisa Martin Fayulu atika bitumba. Atika bitumba. Donc vous a disposé ya kwa accompagner Martin Fayulu na komba na ye. Na komba na bino. Komba wana tobenjango komba ya vérité de quoi? Vérité de quoi? Est-ce que Bondimi to continuer combat wana? Al to bete la combat ya vérité de Sir de Mabuda. Président légitime Martin Fayulu alobi boye. Bino boponaki yé. Ba fraudeur, ba usurpateur,
babotoli victoire na bino s'installer na mukonzi ya moyibi. À ce moment-là, est-ce que batouana bazo kambamboka na ki moyibi? Est-ce que bino bolingi bango? Est-ce que bolingi bango? Alors, ce qui mutu azui mukonzi peuple alingi ete wana tobenga kango na mboka wana tokotisi crise de légitimité. Est-ce que mboka ezana crise ou ezana crise te? Ezana crise ou ezana crise te? Voilà. Et là, kwa liboso conséquence ya kimoyibi ya pouvoir tokoti na crise ya légitimité. Bakonzi bazokamba na makasi. Et crise ya légitimité wana eboti crise mususu. Crise ya mibale. Bango na pouvoir bakomi kobunda. Est-ce que bazobunda te? Est-ce que bokondima totika batu bazobunda na pouvoir? Ah, crise au sein de l'État. Crise ya bibale. Batu basana pouvoir, mikolo nyonso bazo fingana. Mikolo nyonso na télévision. Bala kisabiso basene ya Sony. Alors que basana pouvoir. Parce que bazo yokana te. Bakotisi moyibi. Awa, bauti pa yiwa combien? 15 combien? 15 combien? Alors, mbongo wana bazo yiba chaque jour. Bona nangai. Mbongo oyo bazo yiba chaque jour. Bitumba bazo bunda entre bango na bango. Soni ya pouvoir ya moyibi. Et kotisi crise ya misa tout crise sociale. Crise sociale koti bande konangai kilombo azwaki pouvoir dollar ezalaki na 1650 1620 de le dollar est commis na 1700. Est-ce que tokende liboso ou beto zonga sima? Est-ce que tokende liboso ou beto zonga sima? Etala bango na bango bakomi koswana. Otala bango na bango bakomi kobunda. Otala bango na bango bakomi kowelana. Alors, banonangai, bolandangai. Sikoyo face ya crise wana. Crise ya légitimité. Crise ya gouvernance. Crise sociale et quotidienne. Masango est commis comme matatalo chaque jour. Et comme combien? Est-ce qu'elles ont vendu les sous le bureau? Est-ce qu'elles ont vendu les sous le bureau? Alors, au bout de la les sous Matcha, Banda Kapuna. Matcha. Ah voilà. Morale et intellectuelle. Tous allaki na bande konabiso ambazalemba. Na betala bango moi li solo o na vivre ngamoko. Na betala pe bino li solo wana. Nana mola kisi na tangisa. Na salisi examen, il y a deuxième session. Na kanji mwana aso tricher na ba papier. Era so tricher na kangie. Ni beko elobi ya université soki okangi mwana classe aso tricher mema ye na département a signé PV ba ni l'examen wana. Na memi mwana na département na présenter ba preuve ya tricherie. Na pesi PV na lobi monsieur signé mwana talingai. Alobi prof. Yolo baka
osala kalikambo na mutu te. Mais yo olingi o sacrifier ngai kaka po na fongoli banote Nathalie. Mais tu l'envoies Yibaki à comme président de la République. Est-ce que vous avez là? Alobi, professeur Kitoko, pona nini olingi o sacrifier ngai mutu natangi kaka banote. Tu l'envoies tricher à Tikali président de la République pour ça le vélo côté. Est-ce que vous avez un exemple à Malamu? Bana va comme tricher pour tu l'envoies na Kabila va tricher qui? Destruction il y a mentalité. Abana. C'est quoi le commandant du peuple à l'obi boye? Est-ce que ton côté Kamboka n'a vu son crise? On a bandé qu'on a bon nanga bien message du président. À l'obi n'a pas ça sacrifice. Pour na sauver Mboka. N'a ça le sacrifice n'a yébi que bon voter tingai. N'a yébi que na gagner le kende na kobeba. Alors en tant que mukonsi ya Mboka, na komi net sagesse à Salomon, batubi bale baso wala mwana. Kolo mwana batuni tosala nini na lobino ata mwana na ngai. Oyo mama ya moyibi alobi eza mwana na ngai. Salomon alobi tokata mwana. Deux parties, yo zwa ya yo, ngana zwa ya ngai. Kolo mwana, est-ce que andimaka bakata mwana? Andimaka bakata mwana? Alobaka nini? Bopesa ye. Est-ce que mwana soki akoli ba Congolais bayebi ke mukonzo ba ponaka eza Martin Fayulu Madini. Mais bamibi oyo bafandi na kiti na makasi bazana projet ya ko détruire Mboka. Nazo proposer bino plan de sortie de crise. Plan de sortie de crise. Martin Fayulu a proposé na bana Congo. Alobi boye. Souci ya ba Congolais eza ya koyeba vérité des urnes. Souci ya ba Congolais eza ya koyeba mutu oyo ba votaki akamba Mboka. Mais pour que toyeba vérité des urnes, il faut babimisa ba PV, babimisa ba bulletin de vote. To compter. Et to compter na ba bulletin de vote. To compter na ba PV plutôt. To compter na ba PV na cour constitutionnelle. Ba carton. De ce moment to compter ba voix, 14 000 voix. To pèse ba juge la cour constitutionnelle. Nous avons 14 000 voix. To recompter. Est-ce que bandimaki? Est-ce que bandimaki qu'on racontait? C'est 14 millions. 14 millions, plutôt, excusez-moi. 14 millions de voix. De côté, Boboy qu'on publié, n'a pas proposé bino plan d'angaï de sortie de crise. Plan wane lobi boy. La démocratie, nani mukonzi? Nani mukonzi la démocratie? Alors, pour toi, la vérité des urnes, les lots, comme ma père verra, elles ont suscité. Ton sang n'est pas nani? Ton sang n'est pas nani? Et pas peuple. Il y a un Martin Fayulu à l'obi boy. Et là, que même biso na cafouillage. Mouta même biso na cafouillage. Comme on a eu Joseph Kabila. Nde a même sur la cafouillage. Mais Joseph Kabila a utilisé nini? A utilisé nani? A utilisé Seni. A utilisé cour constitutionnelle. A utilisé le service de sécurité. Sikoyo. Ceux qui t'ont dit qu'on préparait l'élection, et Zoya. Na Seni kaka moko, na cour constitutionnelle kaka moko, na kaka ba justice kaka moko. Est-ce que changement est causal? Est-ce que changement est causal? Yango wana mukonsa lobi boye. To soit période il y a 18 mois. Na 18 mois wana. Il faut to préparer élection anticipée. Élection anticipée pour que tout ce peuple voit. Est-ce que Bondimiango, Bobette le plan. Alors, dans 18 mois, il y a préparation, il y a élection anticipée. Pour Batebele Bazoko Sabino, Balobi Martin Fayulu à Saint Moussala.
Est-ce que Chilombo azana musala ya kopesa Fayulu? Ye ba pesi ya musala ya kopesa ya mutu musala. Chilombo akopesa mutu musala te parce que azana ngote. Voilà. Balobi Martin Fayulu a 5 dialogue. Est-ce que tout ça besoin de partager par ministère awa? Tout ça besoin de dialogue te. Biso tolobi na 18 mois il y a préparation de l'élection anticipée. Bino bowela kiko zobukonzi. Bobotoli victoire ya peuple. Bokomi net ba autorité de fait. Omoni avant Satan. Satan oboyo kaka Satan tokenda kosambela chaque jour pour éviter Satan zalaka ange de lumière. Ange wana a se rebellé contre Nzambe. Alongwe likolo akiti na se. Mokolo zalongo kune pa Nzambe. Avant akita na se. Nzambe azalaki na makasi ya koécraser ye. Mais atiki alobi malheur aux hommes qui habitent sur la terre. Ye wana kiti. Sikoyo biso na Congo. Depuis Moïbi ya victoire na biso. Le monde entier va crier malheur aux Congolais parce que Kabila est resté. Qui est resté au pouvoir? Qui est resté au pouvoir? Chers amis, Félix et Zamas que Yapamba. Azali étiquette. Na 18 mois wana, comme un changement est quitté. Na 18 mois, les 18 mois il y a préparation des élections anticipées. Toyebisi Kabila provisoirement comme Ozawana, yo zala pembeni na pouvoir na ya Moïbi. Il faut tout créer organisme oyo tobengi au Conseil national de la République pour les réformes institutionnelles. Est-ce que organisme oyo et que ça la réforme pour que tout changer CENI, tout changer cours constitutionnel, to côté qui l'angoli sous Kabila, bon côté qui l'angoli sous Kabila, bon côté c'est angoli Chilombo. Toyebisi bango bozana 18 mois. Ezane sursis botikalana eloko na bino Moïbi. To changer na no CENI. To changer cours constitutionnel. To changer système de la vie judiciaire na ba service de sécurité. Après 18 mois, to songe pas peuple. Élection anticipée. Na élection wana ba leader nyons obasa awa. Mutu nyons asa la candidat. To lingi le suso boyina boyite. Tout le monde. Peuple congolais apona parce que c'est ni yasika ya malamu ekozala cour constitutionnel ya malamu ekozala totala peuple congolais mutu alingi aponi akambamboka. Après victoire, il y a véritable choix du peuple. Ndesiko to fouiné na passé, biso to ko fouiné na passé to côté kate. Total la siko na sima. Na 18 mois na to tikaki yo. Oyibaki nini? Soki oza impliqué na 15 millions, presque na yo wapi? Yo ba usurpateur. Surtout bandeko yo ngana zo benga ba jouisseur victime. Baza ba jouisseur parce que bukonzi ya bangote. Muto ayibaki bukonzi azana kingakati. Ba mususu wana baza ba jouisseur, baza pe ba victime parce que la mingi te ba kolela. Toso yebisa bango ke batika lukuta. Martin Fayulu asengi musala epa ya mutu te. Parce que batu oyo bazo kanisa ke bazana musala, bazana yango te, bazape bana musala. Martin Fayulu asengi dialogue te ya kovanda toka bula pouvoir, toka bula ba ministère. To sengi eloko moko. To sengi à partir du moment où to bandi ba réforme wana, objectif na biso to sala élection anticipée. La ligne pour retenir le loko wana. Élection nini? Élection nini? Est-ce que biso to a besoin en 2023? Est-ce que biso to a besoin en 2023? To a besoin en 2023 il faut to sala élection anticipée. Mais avant élection anticipée, il faut tout changer nini? Tout changer nini? Après CENI, tout changer
nini? Cour constitutionnelle. Bureau par bureau. Tomeli Mbondo. Tosonga etaya souverain primaire. Oyo apesaka bokonzi. Et dans 18 mois, bandeko na ngai, eza ebele te, bozala na patience, soki tobandi bareforme, tokende, toprépare élection na bainstitution ya sika. Mais président Martin Fayulu, oyo apesi bino félicitation, apesi bino bambote mingi, loya kozala Belgique, et des dés le 4 décembre, changement volukaki eyaki kozalaki yango na bahibo mais Félix na Kabila bakai bino changement na bino eyei te moto mokai ofite yango moto yango komona ye Chilombo na Kabila na etape ya mokolo ya lelo ezali ya kokontinue kobimba oyo mpona korecuperer mboka mpona changement ya solo lelo ndeko na ngai omoni FCC bakolinga kotia mboka na guerre civile est-ce changement mpo balobaki ya bwana Félix yango na Genève alobi le changement c'est Martin Fayulu mais lelo qu'est-ce qui explique pourquoi te Félix akamba biso donc yango tolobi ezalaki lelo tolobi bakolobaka devoir de mémoire le 29 septembre tolobi ete kotairi peuple te oyo akotairi peuple likameke ekomela ye maloba Félix wana mais lokola maloba ya bato likapamba te ya susika likameke ekoma mais malere na moto likameke ekoma lokola Félix alobaki ye moko azala keba so tolobi na kati ya lamuka ete bitumba ekokontinue vérité des urnes ekokontinue yango moto okozi kolo Martin Fayulu tokoda na peuple awa apesi proposition sorti de clé alobi Kongo yali lokola mwana ngai na utilisé sagesse ya Salomon Félix na Kabila bakomokolela Kongo bakabola Kongo fana tokabola Kongo te Kongo ezali ya bakongole bapesa ngai confiance bolingo kokabola Kongo lokola boli nasengi baélection anticipé baélection atikala 18 mois mais avant baélection yango ebanda toreforme se tochange bakonzi ya seni totia bakonzi ya sika na seni totia bakonzi ya sika na proportionnel parce que bakonzi bazali wana ata tosali baélection 1000 fois élection ezali na famille ya Kabila mais alobi lokola Félix ozali obela tapis rouge ya pamba Kabila asimisi yo tapis rouge ya pamba ozali obela elilingi ya pamba tikala esika ye wana so tokoreforme seni tokoreforme proportionnel tokende na bakonomi mpe tokotoli maka masimisaki yo toke bakontinue bitumba na yo. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.